akamata argent de poche non apesi yo oyo somba biloko akolia oyo boyo to bombi kaka bongo ndenga to vivre na amour wana na kata ba na ngai abimisi ngai alibina bima akangi por abeti mwasi wana abeti mwasi abatu abeti usala nzambe oyebi ndenga mibali bazalaka tuvandi po bana nyuso paketo tukala sumoko na ndamu alabi omonya wana inamukindinga tizalaka soki mbali akufi okomona balinga na ye bakomi koya kobimisa kopesa mwasi rendez-vous na rond-point Victoire na Matonge oyebi te moto yango azali ndenge nini eske ayokelaka yo motema malamu ou bien azwaka yo zuwa mpo na ndenge oza na libala na yo conseil na kopesa yo. Allô, bonjour. Ndeka na bakeba na bobenga ba maman pe bobenga ba papa. Émission na biso ngamba ndi pour le mariage ensemble souvent maman Hélène Nitou, la présentatrice de l'émission pour le mariage et la patronne du service traiteur de décoration La Providence. Na sepeli susu ndenge na yebi ki bozotala pona yebi ki bozotala bolinga ka émission pour le mariage mingi na biso bino mbote bino ba ebanga ba tout nyusu bolinga ka nga nyusu bo sepeli émission pour le mariage ezo sepeli sanga parce que ceux qui bino botalinga na sepeli na bien en tout cas botala ona ba s'abonner te bo benganga mama Nitou ndenge nini mikolo to moni tete ba émission zebeli yuki ndeka ko s'abonner soko s'abonner une fois émission koti e bando salo simbala mo ke émission e koti bo émission pour le mariage za émission moza très éducatif ezaka ona pona kopesa toli kopesa ba témoignage koleksa bana biso neni akinanda kwa mabala libala ezalaka ndenge nini po dans les libala il y a les hauts il y a les bas il y a les vagues il y a la pluie il y a le soleil il y a tout ça na kati ndako ya libala ya ngwana ba émission e yelelo pona ekoka ko salisa biso esalisa bino na ngai to ba ndenge ni bavanda kana kati ndako ya libala koyeba ngoza ndeni mameli ni tunabenga toujours bato bazana expérience o ba yebi kolekanga o bazana expérience ba kote pe libala na bomwana bavandi ba yebi ba donc ba loni misisa ba yebi ke bitumba te na gauche te na droite ba yebi na ko maîtriser ngo alors bazo pesa bino ba technique la fois passée bomona ki na seki bino émission na mama la mbongo apesa bino ba technique ndenge ni ya ko vivre na belle famille ba banda ndena ba bokilo ba vanda ndena ba semeki expliquer ki bino botal ki bomona ki so émission na seki na mama Micheline Chabane ce qui na notalité kende beta propano pour le mariage mama Elia Nitou na YouTube ba émission surtout ekobima mama Micheline apesa bino ba technique ba lobi ndenge ni ba vanda kana oyangana po mwana mobali aza yangana ne mama Micheline alobaki alors yangana na pose ya koma pe ayo eza jete za lipa nangu bate et voilà pourquoi le na yambili no mama abiso aza apôtre aza mosali nzambe lelo mama apôtre osola ko pesa témoignage oyaye abalaki na âge nini aza na âge nini asali combien de temps na kati ya libala pour aza vraiment na expérience donc lelo to osola makambo oyo etali ndenge ni ya kosola pona kolonga na kati ya libala ou comment faire pour gagner le mariage na lingala tolobiango toli pona kolonga libala na français tolobiango les conseils pour gagner le mariage alors nazo pesa maman bisombote bonjour maman Monique bonjour maman na yebisi déjà bato tout so kozali maman Monique apôtre mosali ya nzambe maman na lingi opesa bato ba bisombote après tokota na kati ya masolo na biso. Amen. Merci maman pour la parole au Pessingai. Merci maman. Na pesi bino nyonso mbota na kombo na Yesu. Amen. Tikete Yesu aleka liboso na mission yo toza kosala na tango yo ebandeli kino suka ye moko atambwisa biso. Pote masolo yo ezali kopesa bomoi na kati na mabala ezali na korokoso ezali kopesa bomoi. Tikete nzambe azwa contrôle na nyonso na tango yo. Oyo nyonso aza koyoka ngai ayebete libala ezali kaka tango nyonso esengo te libala ezaka pe ngai ezaka pe sukali ezaka nyonso mabako ezaka mingi na kati na libala mais po wolonga nyonso wana ebongi kaka wolanda ndenge nga na landaki bolanda nga sikoyo ngai ndeko na bino mama na bino na balaki na bolenge nyonso na âge ya 15 ans
nazaki kutu kokima mobali pote nazaki moto mosusu na tango wana nayebaki nanu te ndenge ma Marie alobaki naza nanu vierge ndenge nini ekozala ndenge nini nga pe na bandaki kobanga na bi ekozala ndenge nini alors mobali ayaki komi présenter na kati na famille pe eyambaki ye baye kopesa dot apesi dot nasalaki mariage ya coutumier ya l'état pe religion. Bon, avant religion, tant wabe kobala ngai na kena stage. Badobino, il faut boke de stage pour na biso ezaki bongo kala. Jamais wokoki kokota kaka ndako ya libala yo moko te. Il faut wokota stage boyeba na mabena malamu entre mwasi na mobali. Alors famille pesa nga pona 2 mois. Tango na keyi na mwana ki famille wana yezaki malamu mingi pona ngai ngape na zaki malamu mingi pona bango pote na zaki mwana moko ya komikitisa mwana moko ya kosala woyo balingi mwana moko ya kosala volonté ya mbali pe ya famille. Alors na umela ki 2 mois na kati na stage et puis na yoko zonge pa na biso tango na zonge pa na biso ndeto yoko sala mariage religion tango to sala mariage religion baye kotika nga sikoyo na ndako ya libala baye kotisa nga penza sikoyo na libala famille yezwaki ba muzika batata mwasi bakabali na bango biso yezaki teke kota na mutuka bakendo tika yo biso ngai naza mwana ya Kishasa mumbai nga zaki mwana bandala to ye na mutuka te koti etiki biso na kwe na bango ba ntaba liboso moto asimi ntaba zaki liboso moto ba memi basani ya fufu basani valise ngai moko na deuxième partie ti tokeyi kuna bayoke baye wana zoya bayambi biso na boboto na koti na ndako ya libala avant na kota na ndako ya libala mama nanga avandi singai alobi kuna okeye zandere na betele lisolo ndenga kuna ezali mama yebisinga alobi mwana na ngai ozali mpongai nazaki osheka musapination musapien obeti mbata yo ya mibali kozwanga te yo ndeko mi trouver na mabele bapesa nga conseil mingi na famille balobi okeli bala il faut changer otika comportement no bozaki na ngwawa ko beta bato kuna soko beti mubali omeminga na mundo ozaki edingwe nazaki edingo ko jidoka ngai nazaki nde jidoka inazo kumisa te mama ezaki mabe bosikoyo tango na koti na ndako ya libala baboti bayebisinga balobi omwe ndenge tolembo ngabato nzoto neza ka pona mubali na yo moko komeka susu kosangana na mubali mususu te soko osangana na mubali mususu chibawe eziyo okokufa dibumwe ko vimbo okokufa ngabe ambo soki na mwandi na ye bebi mbali musuka bi makambo ya mbali pasi boy wakendo ko sumu mbali mususu ko suka ndenga nini ale baseki ngai bayikolo banangai deuxième fois balobi ke ko linga mbali mususu te apart kaka woya tolie mbongo yoki babendinga litoyi ya mibale yeba kolia ya mobali yeba kolia ya mobali yeba elateli ya mobali tosa mobali na yo soki ya mati yo kita soki kuto amati koleka yo chama ina munoko kanga munoko na yo po wo répondre te bapesinga to libalebi nzande akopambola yo wokobota bana basi bana mibali mais yeba ke mobali azali mwana no ya liboso koleka kotia mwana place ya papa te papa azala na place na ye mwana azala na place na ye oyoki ngabi wi na yoki na kotinda kwa libala maloba baboti nga bayebisaki ngai balibaki ezali tango nyonso esengo te ezali tango nyonso boye te ezali tango na pasi pe tango na bisengo bake wolati na musape ezali tango na pasi il faut go supporter pasi tango ya bisengo il faut supporter bisengo liloba moko bayebisanga balobi koiloba likambo ya ndako na yo na mutu te soki likambo eza na kati na ndako botraite yango bino moko ndenge liloba na nzambe elobi ete kanda ekuta yo ntina butu te bosisa makambo nyonso kaka na kati na journée bokota na chambre po ezali lié saint ndenge otukoloba chambre ezali lié saint okota kuna chambre ko lié saint penza oui ezali lié saint okota na mbindo kuna te alors kanda esila yo kaka na kati na moya va bokota na chambre alors nalandaki malobwana nyonso mama na ngai
na tosaki malba baboti na ngai na koti na libala na vandi na ngai bien na komi na zemi bon sikoyo komi problème ya okenda na visite ya zemi na visite ya zemi ngala bi na mbala ngai ya désiré ya ko kendo tika ngai nazo benga ka ya désiré ya ko mukolo inangana benga ka ya désiré ye aleka ngana 10 ans ye mwana 39 nga mwana 49 les qui ont 10 ans les qui ont 10 ans nazo benga ka ya désiré bon sikoyo tango ya kenda na visite na lobby il faut que na yo pona yo kike na visite ibalongola ka mutu bilamba pona kotala centimètre à mwana tout est-ce que mwana za bien bakotala ba pareil tout ça ngai na kenanga moko te mama lobaki na ngai kolongola bilamba liboso mbali mususu te Ribi nazo kenda msanga bisoko kenda tenga pena okenda te wana taba lebi mutuma kasi wana te pona okenda kufela kaka na mbeti ya visita wana po bapekisa kiyo bapekisa ngana babote balebi komeka te kolongola bilamba liboso mbali mosusu ayeba nzoto note yepe ayoko ndima tokei avake na musala tokei ya tika siko na salle d'attente au moins tokota ne na salle ya examen ya tika na salle d'attente nakota kuna na yoka docteur albio longola bilamba hey, na gangi na sauté dans le bi ya désiré au monisi koyo uyo wotiki ngai na kendo kufa kuna alobi na longola bilamba na so lenga alobi na longola bilamba alobi te ngala bi yakatoka na soko ndimi toke ibisa mbali to simba ni tokoti na salwan batubi ba pareil balobi no mwana za bien ça comme 3 mois ça bien évolution ça bien bon mama motema tisko na zabi soboy motema bete oh na banga kikobanga moko chibawu kikanga ngai mama chibawu ko ezali solo chibawu ata makamu wozaki ne liboso soki penza wo croiser ne osu wo kotinda kwa libali apesio 50 euros yo ozui chibawu kolanda yo pota za mobile déjà oso vivra ki na ye mais siko ya pestio mbongo ozui oke osombi eloko boliesi mobali na bana na ndako chibawu ekolanda soki yo te ezwi bana te mobali okomona musala baby bana bakomi maladi moko pe akokufa keye akoza ya chibawu eza kaka na baluba te chibawu ezali na kutima nyonso ezali na bible na mukande ya nombre chapitre 5 verset 11 tina 30 chibawu ezali pona tango akala soki mutu asali chibawu ou bien mobali ayoki ke mwasi ne bazo sonne ke asali pité na mobali mususu akokenda ne tie panganga zambi pasteur nyonso ne komami awa bakotanga ngo nombre chapitre 5 verset 11 à 30 wana po tokenda musika te OK ça veut dire que chibawu ezali na bible ezali pona ezali ndoki ya baluba te mais ezali ya batu nyonso mama ngai tovandi na vandi na libala tina boti nzambe afungoli ngai na boti bana ngai belé naza mama bana belé ndenga na lobaki liboso ke bana belé bakoko pe bakomi belé bakokolo pe na memi bakokolo loko naza boye nde naza fier pona Yesu na kati na bomo ina ngai nini na sali na mbali na ngai oyo ye dialogue biso mibale to solila bien netu mwa kulutu na leki parce que so le ndenge ni bino bosolila bovanda ka bino mbale bobima ka bino mbale moko soki akufi mususu akoumela tenga bi jamais ata mapasa lelo moko akufi mususu akufa mukolo mususu ezate ke tukufa biso nyonso mukolo moko po ndenga tolingana ki mama ata wapi ata ko bima ndenga olobi batate ba mindelo yi mobali na ngai tuzaki yango na lingana benga sebeka ngai ya mais nzambe alinga kite yenda linga ko témoigner kolingona bino mama nazaki mwasa ko mikitisa giboso mbali na ngai wo ya lobinde na kosala wo ngana lobinde ya kosala soki alinga sala likambo toyokani po to somba lupango toyokani mbongo yena musala boya chembongo boya akamata argent de poche non apesi yo woyo somba biloko akolia woyo boyo to bombi kaka bongo ndenga to vivre na amour wana na kata bana na ngai unité bumoko na kati na mbali na ngai epai na ngai soki woye na couple na ngai mususu ayaki banda tongo banda 8h akuti yani asake musala alobi ya nazo ka ya deji ngabi ambo ozo ka ya deji mbo usani kambo ebisanga te ote
ya bo vanda na yo atelier ameli na ye tango na masanga ezaki bameli masanga tovandi yaya ayaka 17h yaya yeko ya 18h akoti ya vandi o yaya na ki mwa kala banda tongo problème ya bana minerval ya me yana zawana ifare utuna yana yo me pona ni ozalika ngai sikoyo alobi melokola osali boy moye na puta nso epa ya no koyebise ezate pote ye na ngati ozelo ko moko alinga ka pesa mbongo pe apesa na compte randi misiko yo ozeli kaka tonga nga pesa ye après pesa yo compte randi na pesa mbela nga compte randi ke tala de ko ya pesa ki alo pesa compte randi na pesa mbela nga compte randi ke inde ko no yaki aleli likambo bala bien penza bala bien ayebo oui compte randi pesa sikoyo ndenga nini na ko pesa mbongo wana po likambo ye banda tongo mwe website olobite misiko na ko banda ndenga nini hypocrisie te bango bakanisa ki yaya ndaza kana mbongo ya kabela bapa ya ubie bato bako ya sima babosa na kati na mwasi alors ye ko na penza esalaki mwa kokoso na kati ya famille na ye ke makamyo se comme ka mwasi or que zali unité soki unité yeza na kati ya famille makamyo so eza polele eza na côté na ngai eza côté na ye makamyo so eza la polele dialogue unité et puis botosi communiquer soki na lingi na bimana kende pai na yebse yaya na kende pai ya désiré na tika do kende pai ya tata mwasi ubie boy alibi me wokoze ngate na kendo tika yonga bime na kena chauffeur soki alibi ko kende tezela ngai na tika liko zela ye ozomwana ndenge na mene vie ya libala na ngai kolia ya mbali na ngako nalinga te moto musala lamba nga moko et puis alinga ka biloko moto omonde ngando sali pasteur wana sala ka pe papa biloko moto aye kutu kote wana kale oyoki yango ye kutu ka wana kutu koloba te ye kale kote wana amen kote wana mamuti kanga kote wana kotano ko kanga te mopali na ngai alinga kolia yelo kwa moto musu te ka biloko nga moko na lambi mais pourquoi loboko elambeli ekeseni mama dalo kwa liputa ekangele ekeseni ko puta moko me mutamtra nenga zo kangela ya ye azolianga moko na meso to beta masolo yana leki to beta masolo mama na leki Monique tika mbali wana salanga mabe ambo c'est déjà passé hein te bato a comprendre te no bien sala yo mabe expliquer moi muke kaka sala mabe pona nini tonga na yebisa bango soki mama lebi ke mbala sala mabe po mobali azonge pa ya nkolo ndeti na mama biki sala ye mabe na sanswana oyebi na linga oloba teke ya kufa na koloba mo wana te kasi ngala bol ka to continuer mama pona yo lela pona linga ga yete ka pona linga yete mopanzi na yote olingete ndiri folinga soki kuna pepa tekendaka toyebaka te soki okutanaka mpo bokutana na bino loba na mama encore nde nasepeli mpo akomaki mosali ya nzambe ngai nabandaki liboso epuis ye akomaki mosali ya nzambe yango wana vraiment makambo nalinga koloba ezali ete koyeba kolia ya mobali il faut woyeba alingaka nini wosala oyo mobali alingi ke azala mosusu soki woboti bana komélanger te sabi ke mwana aza na place na ye mobali na ngai azaki na place na ye na bomoi na ngai sabi ke nakoki kotia place ya mobali natia bana jamais mobali na ngai azali mobali ye azali lokola chef ya famille azali lokola président ngai naza sikoyo premier ministre na sima na ye sabi ke na chaque mbali na nga penza place ya ye bana baza troisième partie alors na troisième partie jamais na kocha bana première place ya wana nazaki kocha mbali na ngai à l'aise ata bana bavani na salobo ya bengi arabi Monique yaya yako pesa na chechette na koti okay le chechette wala yo sepeli siki ba bengi mwana moni mabe ozoba abenga ite mais comment abenga mwana mwana za na place ya mwana mama tikana nga pena betel sto nga mwa mukilo ko pesa pe témoignage mais ngai pena papa boklono nde tozawa
attends à la bible on a plus mi va servir papa soka mati on a va dire maman de me servir a kozong sango tina cuisine nga moke na ke na ngona servir mobali nanga alia ka biloko mutu ata boza combien na ndako mbali nanga alia ka biloko mutu musala lambite alia ka biloko mutu musala servir ye te amen atande to kenda kana musala na biso boona oloba musala so kenda musala nga mabala soki na espèce loko akolia te kitoko soki na voyager kana passe mingi pona kolia po alingaka biloko mwa bana lambi ya mwa bana kama mtoza ayo kyango yanga ndeza ka yele ya mwa bana okoko servir te ata mwana okendo servir ya kolia te ya ko bise va dire maman demain okozongisa donc bana mwe ba mibali baza tout bizale ndenge moko wa mama soki wo moni mubali azolinga ka yo lambela ye loboko mama loboko elambele keseni mama woyo ya kola kinango yezate woyo ngana zo pesa yengana zo pesa na bolingo nyonso ya mur ya mobali nanga tala basta utiko ba makambo ya makambo pasteur alobe makambo amour kantik de kantik tato yo boni akoti na likamana sabi ke puis to mesana kibongo azaki mobali moko alobaka mingi te ngakutu mutu naza koloba mingi na conseil ya baboti na kita itokomi ndenge moko bon toli mususu baboti bayebisa nga balobi kozala kobimisa makambo no na bato te likambo ndako esuka na ndako mama likambo na ngai même baboti na ngai baboti ngai bayeba likambo na ngai na mobali na ngai te pona nini ponga moko navandi liboso ngai ezaki ba jeune fille mususu babalaki bakendaki mais soki babundi kuna baye koyebisa na famille bakangi bango bali bokenda soutenir libala ekufi tozela ya yao pona nini pote soki mobali aye omona babeti mobali babengani yepe libala ekufi sabi ke kozwa kanda kozwa décision tango za na kanda te soki oza na décision kozwa kanda te maîtriser kanda na yo et puis ekita bo monde weya kozwa décision alors ngai nazalaki mwana moko vraiment nzambe nde halingaki nga mingi atako po na lobaki aliboste libala ezaka ke sengote ezaka pe zube ezaka ngai ezaka bololo biloko ndengo wana mais il faut voyer bendenga ko gérer makambo nyonso soki eye na pesa ngo na kanisi lo mama nga asalaki po mama avandeli biso kino aye kokufa bo ngai pe sikoyo oyebi te soki bo divorcer cause souffrance ekitela bana nde batika ko souffrir alors ngai nazaki ko mona te mona famille nanga soki bako yebisa makambo okomona bakangi yo mais basi tozaka motema tamo ya kanda okoloba n'importe quoi mais tamo kanda esili mobali aye ko bondela yo na pièce super ou bien na tamo la biso yezaki mo mari capable ayeli o mo mari capable yelamba ya lokumu po bayeba te mobali no aza capable tamo peso yelamba wana oseki baboti ngani nakomo zonga mobali na ngai aye ko bondela ngana na zonga ozongi mais ko nyoso yo bolebaki na baboti etikali na motema pona mbali na yo bolingo balingaki mobali na yo bakolingaka yesu ndengo ana te ya mwana ngai nazwaki mate wana mama ngai yebisa ngai na kadang na motema na ngai likambo na ngai na ko bimisango te ko kendo yebisa même ni baboti yebaka la limite baboti mais nani na ko yebisa pembeni mutute nazo gera nga moko na ndako lokola bible lobite kande e komela bino tina poko te to lobani maloba yaka mais na poko ava tolala to prier to sengani pardon et puis to côté na chambre na kati na amour de Dieu alléluia amen ya mwana vraiment na kola kindengwana mukolo mususu na kewenji po mama apekisa ngai camarade doko na zabo iko mama na camarade te banda bu mwana na ngai camarade ba problème maman a raison na zakana camarade te po uwa batela libala na yo bomba makambo nazo biso bino kolobaka makambo ndako na motute po moto yo wo ko yebisa problème no ya ndako o mobile nga salibo ya salibo yi oyebi te moto ngo azali ndenga nini est ce que ayokelaka yo motema malamu ou bien azwaka yo zuwa po na ndengo za na libala na yo conseil ni na kopesa yo apeso conseil nini oyo ekoki kosalisa yo moninga na moyo nini ekosala alors bête maman même moi je m'aime pas bête ça veut que au comment na moto a yo peso conseil mabe
kala te akoloba no kutu kanga bisaka no bima kenda ko yake musala bomali bada yaka azo déranger pamba mama amonelio na vandi mama mwana mwasi moko alandinga na nzela wenji ponja mola voisine alandinga na wenji ngai nalinga kambika nambisha kauka na kenjere tema na mboto nanga na sombi mboto na ngai na sombi mbika nanga bazonika aya telemi alibi mwana oyo uyena libala biloko to somba yango ngabi moi j'aime ça j'aime ça en français gounanga ezaka biloko oyo halabi na yebiso mobali na yoko na mona qui est na ville na makamu moko ya quartier kombo de Chantal bazo mela champagne na mesa lera wana wonzera azo sanga atiko mbela nga na ville bazo mela na Chantal bazo lia na soso batumbi na esika moko boy ngabi halabi yo vraiment keba fungula miso yibazo kosa yo akokosa yo fungula miso esalinga pa nde zuwa na ngai liboso ngwana bana kwa kile libala bana ko zuwa libala ya liboso yepo mutu amemeli ozuwa wana mutu aye okotsa yo zuwa ya mwana libala soki okoti mutu amisato ekobeba mama nazwi likambo nazongi na ndako na lambi te na vandi na boy kolamba orke nazo mpinira nga moko nyoka oui papa tika na koma nyoka koti mama tango nyoka koti apesi ache venin c'est ça ache venin nakati libala bato ebandi kotoka mobali ayaka 14h akota boye ata bonjour na pesiete azaka mingi ayebo mamubiri pezaki biso to asali mwana tangawa na Londres atangi na Londres sisi atangi na France sisi azali mutu moko maternité nezaki ya bamindele tikoloba mais bali mwasi litre mwasi moko comme moi comme ça même maman va appeler bisou na boy boy na yo allez qu'est-ce qui passe quoi tu me fais comme ça qu'est-ce qui passe baya bisingai tangwa na inalati kangema na ngai zaki mukuse boy alingaki bilamba ya mikuse azonga baba ngo tuna baby bisa zo bang kangema esko ni mikolo yo baba ngo tuna baby mama oya mikuse tuna baby halabi likambo ezani ngabi baya bisingai na mwasi wana ke ibokendaki na masha na ndumba wana Chantal mongo wana iboke kolia quelque part soso na champagne bozo halabi nana yebisio ngabi voisin ya droite moi banda kwa bandali oui albimbo likambote amati atiki diplomate ne likolo akiti zaka na diplomate atiki likolo alongoli kaza kwa ya vande na salon na mwana moto azo sala bila boye kabi mo lelo azo sala boye likambo ni akoya ko beta atindinga ina benga mama wana mama benga Chantal chanter mama kombo mwana ne bungi voisine kaka aye kaka bien aye alobine nga Monique lobel so sundenga odo bisaka ngabi alobaki na ngai ke aboni yo na ville bozolia na Chantal masanga champagne et puis na soso batumba pourquoi ngai ndele ko somoka mbika na mboto alobi ngai chauffeur ko toza na voiture bo benga soki na bimi lelo ata banda na ke musala na bimite na zaka na musala mama alobi yo albima abimishingai albima akangi porte abeti mwasi wana abeti mwasi abatu abeti na bengi papa ne ayepe koya batindiki porte mwasi batamakile zotanga ngai papa yaya usali boye yesali alinga sanga bo ngada kimi bo sikoyo atindiki mwasi libanda alobi na uzelo mbano aya bongo ndena bete ndenga na betio yepe azaki jeune encore jeune atanga na Londres mama azaki secrétaire ya Tshisekedi yango na moni Tshisekedi na yeba azaki ba camarade batanga isika moko camarade wa mulumba tiki biso wa mulumba keya Mama Martha yebinga bien Félix yebinga bien na Belgique na kendaka na bango wana Zambia zo lukungu entre parenthèses mama
babeti mwasi akebisa to zidi mobane asaka na shanike ya kitamu makaze wana akoya na poko lelo ko yindao mobali atikala ebisinga lebi Monica uzomona mwasi oyo azo kilo zuwa po wana na ebiso mobali nangasi mobali na yo alobi uzomona mwasi oyo ya désiré makambo ya ebisiyo akosiyo po azana zuwa po na yo alingaki na bala leki na ye Chantal alingaki nde na bala leki na ye melokola na boya ko bala leki na ye na bali yo munoko wa mboka yango ana nde aye ko yebiso pote woboya nga ukende natika susu naluka leki na ye nde na bala nga biambo zoka likambo ezaki bongo yango ana nalobite soki muto apusani pene na yo pona mpe so toli ou bien ko yebiso likambo kondima te boya ngai ezaki soki woye websanga likambo nabi natindaki yo sentinelle à part makambo na vivraki wana soki moto ayikaka madame Monique madame Désiré ngabi natindaki yo sentinelle inazana ndako nanga naza à l'aise naza bien chauffeur de voiture ezali wana biloko nanga ekoki na ndako agent de poche dans mon poche qu'est-ce qu'il y a agent de poche dans mon poche avec un malembeza maman le argent de poche dans mon poche donc c'est quoi qu'est-ce qu'il y a mais qu'est-ce qu'il y a oui c'est quoi comment tu cherches des problèmes seulement bien quoi na bengani ye une fois deux fois ko ya susu te il faut ko boya ko pesa mato ezala poubelle pour poubelle ibaya ko baka n'importe quoi na kati ya poubelle alors ebongi vraiment bokanisa wala bate il kambo ya zoloba il faut étudier est-ce que ezali solo bien c'est pourquoi na kola we mama nazaka na camarade te même na nazam sala nzambe alléluia na basali baninga mais pour na biso likambo na ngai lobaka yo moko kota oyebango mais nako lobate yango wana na vandi na libala na ngai bien na mbali na ngai to sali 45 ans ya mariage to fetaki na 2010 45 ya mariage na 2010 kaka to saki na 2009 po ngai na yo na 2010 to saki na 2009 45 ya mariage famille yaki babokilo baye ibazaka lokola bana na ngai ya mibali bango bato bazo modéré baza pe ba pasteur bazo modéré yibokelo nga Philomé Salamoun azali wana azo modéré po na mariage ya baboti bana nyonso basala nzambe ça veut que nzambe asala nga ngolu pote bana nangako bayebi epai ya kokote bayebi epai ya tata mwasi te epa mama leki te bango moko te kaka ndako na bango ndako na école ndako soki nalingi na bima na shebana na voiture nga moko na kena bango to vandi to sombi biloko to lie na mama na kena mbele pa mambo kilo to lie sili to kote na voiture to zongi ndako mais jamais mwana na ngai atambola makolo akende pa ya famille na bokola bango bongo ya mwana moni bana nga bazali bamata zomwana bamata pote ibazali relation na famille te po biso mo to yebi ni les akati ya famille kotika bana lelo akepa tata mwasi akepa koko wa izoleka kuna ko yebate ko beba bana nyonso wana ya mwana ndenge na kolisi bana na ngai ndenge na vandi na libala na ngai eloko yo kabola biso kaka liwa na ya Désiré molimo ne pemi na kimia pote nayebi ke tokokutana mobali kitoko ya mwana nde toli nde nazo pesa conclusion na ngai ezali ete mwasi na 1 Corinthiens 7 verset 1 à 5 surtout verset 3 mobali akoki akokisa posa ya mwasi na ye et puis mwasi akokisa posa ya mobali na ye ça veut que mobali na ngai akokisa ki posa motema na ngai nyonso nga pe nazali kokokisa posa motema na ye ya mwana ata mutu oye otuni mobali na ngai likambo akotuna nga na toloba nini tozongisa nini ça veut que posa na ye za posa na ngai unité bomoko dialogue oui surtout ça tout dialogue tozo bomba na eloko te yi ozali na eloko ya kosala otuni moninga tosala boye totika boye tosala boye ndenge nakolaki na mbali na ngai et puis ndete yo kokotala na Ephésiens 5:22
basi totosaka mibali na biso ndenge totosaka nkolo ebongi mwasi otosa mobali na yo 100%. Ocha mobali no penza na esika abu mobali ezali te ke yo mwasi okomi mobali akomi mwasi olati pantalon na kati na ndako mobali aloba moko yo okomi na maluba zomi mungongo no koleka ya mobali non. Ba mama tozala bongo te po to simba libala na biso ekenda liboso kino na bajo tozali bota ndenga nazali bota ka ndenga nazali ça veut dire que mobali nga simba kinga bien bomoi ke na koleleti lelo akoksi pe 7 ans na 8 ans na kufa na ye mais inazali komona kaka neta azali po bolingwana vraiment naebite nalingaki mingi yepe ava kufa azopesa ka telito sekanani alebi musala nzambe oyebi ndenga mibali bazalaka tobandi po bana nyonso baketo tukala bisumoko na ndako alebi omoni awa na inamukili ndenga tizalaka soki mbali akufi okomona baninga na ye bakomi koya kobimisa kopesa bwansa rendez-vous na rond-point Victoire na matonge boye na boye okomona sikoyo mwasi sima ya baninga ya mobali na ba rendez-vous na po basambwisio bayebi yo nzoto bango nyonso puis batiki yo wana zoyebisa ka tovandi boye ngabi beta masolo ko ya kati penza ko ya kati alobi ngala be ambo nzoka nde ko sala ka boy alobi non c'est déjà passé ndenga tozali ko sala ya mwana zoka big boy olingo kufo boni otena zo pesuka di solo mais soka avanda tsanga ina mwana zolele kabi me uzolela nini uzolela nini azaka na diabete uzolela nini sikoyo kino yeko mema ye na ndenge akeiwana uzomwana ke koza kolela zomona anatika azomona lobi moni katika linani akotika la kozwela ngani ye wana zuwa zo sala ye zuwa te mamu wana jalousie azomona nana kotika koza Monique zoka Monique pa bonga mas Monique pa ozute maman avantage non tu vas aux été ce que mon bada kufi okomi libre mais moi je suis femme de Dieu. Moi Jésus qui c'est là mon bada ba veuve je suis là c'est pour Jésus maman il n'a pas balaté mais baza banga mais toi hey maman il m'a sonné silité kaka alobi ko na baninga na age no mtoko mo chawo miso yokate kaka maloba mbana ngale bisaki ngawana ekokisami Maman, kaka matanga, 2 semaines après, baninga ne baya ko visiter ngai, baninga ne bakola bazo yo visiter ngai. Baba a rendez-vous. Mosusu aya lobi. Tu es encore jeune hein. Tu as besoin besoin de quoi? Et moi j'ai l'argent, j'ai tout, ma maison, la parcelle est là, j'ai tout. Quel besoin? Mais tu as encore des besoins. Gabi, dites-moi quoi? Nalingi yo mama papa linga kiti na moni kaka bali bwana yelingai mama nazimu bali wana na kiti boom na kiti na bambiye yibashi mona no yibazaki na ndako bayoki bali mama nini mama bakansi na koipo na zaka tango yoso na mose mbali na ngai bana bebi maboyi moto na se na zo bambi kiti ya libenda na mukongo kibi mama qu'est-ce qui passe comme ayeko sakala na ngai batomboli kaka boyi babwaki elibanda ozomwana ke apesa ngatoli apesa ko toli a préparer ki déjà ke keba alobi keba ça veut que nzela ya libala ezali nzela ya mutu ya mayele komema libala ezali lokola womemiliki komema libala ezali lokola mwasi wotonginda kuna kati na zelu tant pepeye esopani ekozala mutu ya mayele wotonginda kuna likolo mabanga tant mo pepeye ningisi ekobuje itenda ko ekokoya te ezaka Jésus Christ de Nazareth yende okoko tongana ye libala na yo yende akoki kopesa makasi ya qualité na batatension nyonso hein soki Yesu azana kati na yo Mungu na kolonga yo te na kombo na Yesu Masi amen bakisaka osisi sikoyo nakanisi bato bayoki balandi sikoyo na ngina lo bata maloba mibale misato conseil ata mibale misato nazali na ba jeune bazana no ba bazokende yebisa solana na bango ba basi bakotaki na kati tika bango na ba jeune po ba jeune baza mingi motema mokuse mingi moto mobali akoloba kaka bwa kangie na bilamba
omoni mwana mosusu azotambola na mobali kaka boye koswana ta na balabala bazaki nzela moko bazotambola oyo azwi gauche oyo azwi droite eloko nini kokokisa bagene oyo kokokangisa motema bakoma motema makasi ti na kati ya mabala kaka liwande kabola pe bango olia ba divorce pour divorce eza mabe divorce bana bato mona pas ezali bana papa na mama bokabwani papa ki abadi mwasi mosusu mama pa bali ne mobali na ye mosusu bo refaire vie entre ta bana basani ne batelengane bana bakomi na pasi boba konko kanga ba yibi na ndako kaka bango ba musoka kuto bo mondo bakabona tataka mwana na zando ki mutaloka ki papa po baboyana na mama elo nikobisa na ba jeune na biso wana na peso ataka 3 minutes te ya ba jeune pona toka bwana na biso mama. OK, merci mama. Pona ba jeune na lobiete bino bilenge botika kokota kama bale ya yaka tovanda wana ya liboso botika te libala yaka tovanda yezana valeur te ebongi libala baboti bali ambongo bapambolo bapeso bénédiction et puis bala kisayo lolenge ni okovanda na kati na libala po libala ya yaka tovanda ezali volonté na yo moko obemi kaka bisaka oke okoti omoninga bakindo tika ngai na ba conseil bapesa nga na appliquer pe na vandi na libala 45 ans ya mariage ezali awate awate babistakle boni na monaki bapasi ni na monaki mais na supportaki nyonso nalinga mobali na ngai ate ya ko ya droite na za kuna te boyoki ndenga nini makambo esame eloko nazo senga ba jeune ete boza la motema pio omoni mobali étudier mobali omoni mobali ou étudier mobali yeba asalaka nini na vie na ya asalaka nini est-ce que bazali bateki ya makayabu wana un jour oyo komi trouver azana prison otika la kotelengana na bana il faut woyeba mobali famille pe bayeba na deux familles tango famille mibale eyebani nde et puis l'état yebi et puis basana nzambi bapamboli mariage na bino ekozala sukali et bongi vraiment bolanda likolo ya baboti pote bovanda bien ezakete wobali c'est pour toujours pona malamu pe pona mabe ezateke wobali kaka lelo lobi libale kufi wane komishe nzamba ko sepela na yo te nenga wana et bongi vraiment wobali c'est pour toujours eloko yokabola bino kaka liwa ya mwana nde na pesi bino toli bino bilenge ezala basi ezala mibali bota la famille nini ozokenda kokota pona kobala il faut voyer ba famille nini ozokenda kokota et puis bota la mwasi moko ya komikitisa ezateke wala ta pantalon mobali azala mwasi yo zala mobali awa na poto nde nazo mona surtout soki wo so bandi ko bota okomona sikoyo woluki problème moko kaka boye pote vokenda kobenga ba police baba ya kubenga na mobali na ndako 100 mètres yo sikoyo botika la kolia mbongo ya kafu mbongo ane ko tuna bino tala sikoyo ko kafa ye wana banyo serré a serré déjà ba fungola ba visa zo serré mais okosoka wapi na bana ebongaki mobali asali mwasi asali yiboye bosangisi mbongo ya kufuta ndako ba impôt tout ça mais yo moko sikoyo kosuka wapi mamususu peka ba camarade to kaka obengana ye kafa bando futa na yo komuna bana misa tu boye bimisa eli banda lokuta ba camarade pe kafa ye nenga ba camarade ayela ki makambo tuki mwana na o bas makambo bazomela champagne nzoka po ndeko na ye arataki libala ndeko ne azo libala wana awa sikoyo zaka bongo bengana na oye femme celle ezalaka bien pozo mwana naza bana misatu ndenge naza femme sali boye na kolia mbongo mobali kene libanda le 100 mètres ba mususu kuti mama tika na ebisa bango ba obabengana kabengana mibali mususu avani na mobali ne malamu pozo oza papa pour les mages za masolo to akamati mama kana basongi abengani mobali mobali abimi na mwasi yake tonga bengani mobali mibali ana poto batulaka te mibali poto basomela mwasi lamba te sapato te voiture te ndako te mais batulaka te ya mama mobali abimi ke côté bala côté mosusu et pas Madeleine ayoki yango mama ayoki bien à côté pas Madeleine c'est comme komi bambanda kibanda o mobali akana kite yo moko sali ke mobali akoma mobali ya basi mibale ko la ndel sape wana wo bondisa ye ko la depo yo madame o mi ko la depo Madeleine osambwe ko mbongo akala osambwe samwe ko mbongo akala osambwe ozasu na valeur te ozasu te mobali azalaki ayo
azobanga yo azotosa yo mais yo moko saki mobali mpona mutu makasi biyoka yo kosali musasa mobali asani ni abima libanda pe kuna ke mama pe bana basi amboko baniki makolo baniki ko mama baniki ba pese pe bilubu mama inazaki ko cha mai ya moto na che citro papa ya déjà dans maboko après ko shishata na longo li soulier maman il faut très bien ozo gâté très bien bana no pa basi bazu bizali mama na ebiso bana nga nyonso ya basi babali mibali penza bazali bien na mabala na bango na ko baboye babokile bazoyoka bana pe bazoyoka bako bazoyoka mama banda bana bakei mabali bona ne nyonso naza bakado ya babokilo na babokilo nga mibali bazoyela bakado mama ndenge mwana emo mwasi nanga azosala ngai azolenga neti mwasi andumba azolenga lokola mwasi andumba azokate ngai ça veut dire que bazali bongo balanda lokolo telle mère telle fille mama balanda lokolo balanda lokolo bango nyonso ya mibali nde na lakso ba photo bataka koseka soki oluki likambo yo moko kaka yo moko kaka mamu na monto kaboni awa kona mo réalisateur azo ebisanga lobiki atomboli lobo atomboli ko atomboli mamu pesa batoko pesa mbote pesa batoko pesa mbote pona toka bwana na biso okay merci mingi na boyoki na bino na bolandi masolo na biso na pesi bino nyonso mbota na kombo na Yesu bana na ngai nyonso bakoko na ngai baninga na ngai na kati na losambo surtout famille famille pastorale papa muke na mama Georgine na pesi bino nyonso mbote na famille na bino mobimba tikete nzambe apambola bino na pamboli bana na ngai nyonso baninga na ngai mama na ngai Liliana na yambi yo mingi na yambi yo na kombo na Yesu oyo kotinga na nzela na yo tikete esuka wote tokenda kino liboso na pamboli basali ya nzambe baye tokutani awa tika nzambe azo lokumu ndebo aplike makambo nyonso bokomona loboko na nzambe na kati na mabala na bino amen amen na lo basuni na zasuka mbolo batepo mukolo sa lobi ancien de sayo sa lobi yangeza kaya muke ya ipeza kota kina profondeur ngana lobi kaka God bless you pour tous abato pesa ka mapambo mama so God bless you que Dieu vous bénisse nzamba pambola bino Mungu abariki bandugu yangu nzambika kalusaku muna wana bakoma babo bwisiko banza mapambo na chiluba ile bana chiluba ambo ile bana nzambe anubenesha bonsu bwenu anubenesha na lulama anu afunya yo mwenyewe anafunya hata bino jikijiki anafunya we nzamba nibeshane bana betu boss bye bye. Alors maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyonso tout. Tout nous sommes soutien. Ah bon c'est nos fêtes nous na ba yé et comme le roi VIP. Pour tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons sur le premier anniversaire l'église. Maman, ni toi, ça. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence.
Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.